Na évité pourquoi na moment na vision à liwa pas na. Dans la prophète n'a pas raté. Moi je suis pas contre toi, naza pour yo pété, mais na évité aux Congolais. Je sais pas pourquoi je vois la mort chez toi. Prie, protège-toi, prie. Na yebe na moni pesa ex-président Sokapna. Na tanga munene mais libanda baolela. Libanda mboka baolela. Pourquoi je vois ça? Amen. Je vois un grand pasteur. Talambinga, mbali kitoko. Aokufa. Wana gozaga. Qu'il dise à ma casse, tu le bien à haute voix. Écris ça et garde ça. Komango pebombango. Bato bata tout autour, il y a c'est la terre à vie, bon de la ponaille. Amen. Dans mon livre, bon de la. Quand je vois, c'est trop dangereux. Amen. Pourquoi Kofi? Pourquoi Linga Kofi? Qu'est-ce qu'il y a? Baba Saleni. Et je parle de mon frère Nanga. Naza Pami Batouatia Loboko. Amen. Namoni, pourquoi je vois ça? Je ne sais pas pourquoi je vois ça. C'est l'écran prophétique, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je sais pas. Mais c'est trop dangereux quand je vois les choses. Passer bon à gauche, là, un document, non. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandi MDG TV Mafuta Yasika zelinga obini la grande avec un grand gigant na cadre ya actualité bandi ko babolingo kaka ndenge bo uti koyoka nini toloba. Généralement ba Congolais tout au bazala branché scotché baza actif na réseaux sociaux ba yebi ke ba message topé ba prophétie mingi denile si apesaka ekokisamaka mambo belé denile salobara ekokisamaka ebele penza ebele peut-être personnellement on va se rappeler na nyon sauté denile sa prophétiser sorti ya caméra étant bakangiye denile si a prophétiser sur loi mama Chalamwana et denile si a prophétiser sur alobama un moment ebele alobama un moment ebele sur kokangama ya mwana mobali o ba uti kotika o mutayi de péché nani kabunde denile sa alobama un moment ebele kokisama alors bref na écran prophétique a denile si azomona liwa ya nanga azomona liwa ya Kabila. J'ai aimé sa sagesse de parler malgré bofinga ye muto liboma pétage tout ce que vous pouvez dire. Boyebi même hier soit reconnaîtra qui qualité au nyo kazala non et pourtant nyo kazala image à Satana. Malgré nyo soto lo basir de nilesi aza même na ba qualité. Et soto longoli nano qui faut o kisi o nini. Croyez-moi, Denis sa ko coacher a ko coacher ba prophète belé à Congo na terme ya prophétie. A ko coacher Roland Dalo a ko coacher belé na maramutali prophétie. Denile si émission na fallait na salango na bosanaka malheureusement et pourtant na joie quand même banini. Dans l'année prophète Denile si plus ou moins 2 mois passés. Par rapport à prophétie il y a passer Dalon il y a Dalo il y a o amonaka mutu mutu avani na chaise roulante mutu akufi sur mambo élection. Denile Saloba après avoir analysé écouté et analysé la personne que lui a koufa que prophète pasteur pardon apôtre Roland de la monaki a koufi ils va mentir te et aba blague to ta bandeka roloba pour na sentiment to encore to pebiso to roloba pour non il était serré alobi la personne que Dalo avait vu ya kokoufa ezaki yemoko Dalo abi soki pasteur apôtre Roland Dalo abenganga ou encore
to solo laka eka betela nga ndoto wana nanga na yebisa ye na pesa ye explication na ya message wana abakisaka eloko moko alobi eloko wana nde nasepelaka nango makasi alobi boye dans les prophétiques makambo tomonaka elingi koloba te ke ekokokisamela ndenge omoneli. Ça c'est vrai. Okolota mwana na yo akufi. Okolota pardon mutu moko akufi. Membre wana nga nazopesa exemple to illustration. Eyana bato ebele balota mwana moko akufi. Na famille, membre mais nzoka nde mwana na ye moko. Quelque temps après, a tellement discerné qu'il a réalisé qu'il était oka pa mwana na kufi oka mutu asimbi mutu ndoto na lota kanzoke ezaka mwana na nga moko. Effectivement, nzamba rola kisoli kambo ta musu eza yo moko. Mais yo moni mutu mususu ezala rapé. Ce qu'il faut vraiment qu'on ait un discernement. Ah oui, il faut vraiment qu'on ait un discernement. Que Dieu nous aide. Monde y a ba songe, monde y a ba révélation, et c'est là très complexe. Il faut vraiment qu'on ait un discernement. Top explication. Bible zolo ba Daniel azalaka na don ya ndoto kakate, mazalaka pe na don ya explication. Pareil avec Joseph. Il y a des gens à makasi na rolota, mais à koka kon limbo la yango te. Ezala likabo eza grâce nzamba pe sango na mutu nyonso te. Et yango bandeko eza très important to sengaka. Et don wana to grâce wana surtout soza mutu lotaka mingi. Parce que yeba ke message révélation ekoki ko désorienter mutu. Et ndoto vision ekoki ko désorienter soki oza na explication na yango te. Tout comme ekoki pe ko bongisela yo vie soko comprendre et puis oyebi ko se positionner to pe ko se situer. Na sepeli na sagesse à Denis Lessi. Alobi nanga tu es mon frère, je n'ai rien contre toi. Na parmi bato batiako maboko. Tant batinda kende seni. Mais na ebite pourquoi na mona liwa. Babenga ngo elobeli. Babenga ngo elobeli. Alobi Joseph Kabila a mona liwa bato balingaka ye babondela pona ye. Mais moi je crois que bamarambo yo eza na makambo tout ya ko bondela pona moto awa. Ma question est celle-ci. Est-ce que la vie de nanga ezoko valoir plus que ba vie ya bato bakufi na temps oya sali rébellion parce que ba dégué salemi ebele pour votre information. Na ebite so boyutu ko yoka lisolo ya bébé moko ya 5 jours o ba kotaki bayonnette na sexe. Bébé ya mwasi. Kande ba kende ko soki Goma soki wapi soki nini ba province wana ba kota na hôpital mo ba sala sabotage. Ba beta mama ya bébé wana masasi. Ba zui mwana soda moko azaki wana ya Rwandais, azui mwana fungole makolo. Bébé soki ya 5 jours. Azui mbele a koti azo balola. Ba ningane bazo pekisa na Kinyarwanda linko yokate. Après ko tuba mwana wana mbeli wana mwana zo ganga abano bamba mwana na mabele. 2 semaines passées après koko isa Goma tango bakeba ko isa Bukavu. Ba soda ba kimi batikeli babana bango minduki. Pona sécurité soki pe soit disant ba se protéger bango ba kimi. Bino boyebi bana ba soda nde bazala ba teti pour bazala loyenge. Bana na ba profiter na minduki na ba kesa pillage. Tango bato nanga o babingi baba M23 bakoti ba monde ba petit moi mike na ba minduki. Ba yebisi bango bino bo bana ni bozu minduki ba no biso to bana ba soda. Bana mo ba 13 ans, 11 ans, ya mike bazaki na bango nyoso bazaki na ba moins de 15 ans. Ba so ya mikolo bazaki peut-être ba 15 ans. Mais bazaki plus ba 13 ans de toyoki. Et fallait ba désarmer bango. Bino boyebi bana ba soda bazarmi tout makasi. Ole ba luka basala ngo ata peut-être na ndenge moko bazwa bango moral parce que ba bana mike après tout. Ba meka ko expliquer bango bazwa bango moral et bango ta bali ba désarmer bango de force ba petit na bali basane tout makasi ba beta banana masasi. Na bité so boyoka kiango. Eza mambo lokuta te, eza mambo ya solo. Boutaki komona semaine passée. Bana ba sauter ba mire ya ba école. Wana ba image wana même ngamo na zana yango. Bazo sauter ba mire ya ba école. Et pona nini parce que baza ko kanga bango de force, ba kotsa bango na armée. Bana ya ba 13 ans, bana ya mike.
Car à semaine en haut, avant bana ba sauter ba mire, 2 jours avant, quelques jours avant, to moni ba to belé na Goma bazole là parce que Goma eza monene. Quand de te ça vient l'autre fois, il y a une grande partie oyo et population pe ezali et oh ba soda na biso pe bazali mais eza pe na partie ndambu surtout mingi côté à frontière na bango. Oh bango bazo contrôler. Mais eza Goma nyonso te. Alors, to moni ba parents ebele bazole là. Bazolela ya kolela bavandi na mabele. Moi j'ai vu des images. Bazolela bazolakela mabe. Ba luka ki ko so bana na bango de force ba ko tsa bango na armée et bana oyo balinga ki na bango te babanga ki talaka munduki. Et na ko banga wana babeta bana batu masasi. Ba bomi ba bana ya batu emiki. Ma question est celle-ci. Ba vie ya nanga ezoko valoir plus que ba vie ya bana wana. Bana ba imente baza batute. La vie de Nanga vaut millions de vies à Batunasena Moï. Non, pas du tout. Tout âme sont à Dieu, dit la Bible. Ok? De même Joseph Kabila. Combien de millions de morts depuis guerre et bandit? Génocide à Congo depuis que le monde est monde. Et ça, le génocide, mon côté, l'équipe au Ebiso. Na Bamawa. Est-ce que vous avez que guerre et beti 30 ans? Guerre et beti 30 ans. Bato Bakoufi. Oyo Kabila soutenir. Tout le monde sait que c'est Joseph Kabila qui est derrière tout ça. Est-ce que la vie de ces gens-là, ezali ezoko valoir te zana tinate liboso to pe par rapport à vie à Joseph Kabila? Pas du tout. Bangonyo soba bikela mo nzambe. Moi je crois que liwa Denile Samoni yana oka chatima ya nzambe. Parce que biso to lemba ko sambela te ko bondela ko senga na nzambe. Batu nyonso balingi malheur mboka na biso. Il faut nzamba sila na bango. Nga po nanga ezali exaucement ya ba prière na biso. Do bino bozo soutenir nanga. Bino bozo soutenir Kabila bobondela. Comme ça totala soki nzamba za na ngambu ya banani. Et c'est ça, si simple que ça. Si simple que ça. Moi je crois que ça exaucement ya ba prière na biso parce que en aucun cas nanga za libérateur. Nanga za ne kaka baza ko manipuler. Certainement nde kuta zawana ba mama ba niveau ezokendele ezolekela ye moko pe azoka moi mais aosani ne si andimaki mambo oyo et du coup akofuta yango. Ah oui, akofuta yango. Nanga kokomaka Kisasa te. Bino bozo kanzake nanga kotsala makolo na Kongo na Kisasa obaya kolongola Félix na pouvoir to ko boma bango bazwa bokonzi lokuta. Tolingi na biso Kabila te. Et le fait que baza pour la liberté te nzambe pas soutenir bango te. Donc, ce qui veut dire, le fait que Nzambaza contre Bango, mission à Bango et Soukananzela, Kaka Nego Bomoni, cela soit ainsi. Na Kombone Soko Kisama. Cela aura lieu, cela arrivera tout, cela au nom de Jésus. Bakoufa Bakende. Ah oui, c'est ça. Na Bible, Ezalara Ndengwana. Basi Balie Bameli, Bangindi, Kabila ta Koufi Lelo, famille na Etikali, Barishi Ali Bela, Bana na Eba Ronyo Komate, Bandeko na Eba Ronyo Komate, Asali Mabe Mingi, Atangisi Makila Mingi. Akine kopema. So kopema so okende soki wapi. En fait c'est ça. Donc bandeko nanga to continuer kobondela pona mboka na biso et Bible zolo pour l'amour de Seigneur je ne m'éterai point jusqu'à ce que son salut et les gars koma clair et les gars koma mpole lokola moi lokola mwinda lokola aurore to continuer kobondela ti to komona victoire. Si tu remontes en bas, on a vu sur le parce que trop c'est trop. Moi je crois que le loso Kabila kufito yemba victoire. Eza resambate. Ce qui le lo nanga kufito yemba victoire. Eza resambate. C'est ça. Donc un message aux dans Europe Sabino. Prophète Denile Samoni un écran prophétique nae liwa nanga. Amoni liwa ya Kabila. Et ngana zone ni makeba kufa parce que baza ba ennemi à Congo. Ya progrès en boka na biso. Et bazali ba hauteur. Ya ba mawa ya ba te belé na mboka wana. Donc du coup, nous allons soutenir bato bululenga aboité. Akolinga bato bululenga aboité. Tu ebisa bino ba traître ba kufa. C'était ça le message de Dieu. Tous les traîtres mourront. Parce qu'on a minga boga on est gozala. On y est Albert Kankenze. Bon bref. Boki message. Ngat na sala ye mission on a tongo na ebisa bino ke mbolo yo. Nzamba ko boma na ba serviteur de Dieu. Onyo seza kaka. Ba confirmation à ba message parce que Dieu parle. Et lorsque Dieu parle,
à confirmer, rappel à reconfirmer. Quand Dieu parle avec insistance, nzambe sera lobby, à lobaka mbala moko bongote non, à continuer ko loba. Je crois que c'est la émission à Tongo. Vidéo na auto mona ngokaka, on a aussi l'analyse siko. Ba auto tine la ngoka il y a quelques minutes passées. Tant na moni on lobby, ok, je profite. Na ça la kaka émission. Donc c'est un peu ça nzamba kosakate. Que Dieu vous bénisse, abonnez-vous massivement si MDG TV m'en fout, moi c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater, surtout likez nos vidéos s'il vous plaît. Partagez. Et pendant lundi, ça peut recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde merci. Au revoir. Bye. Pourquoi on a une vision à moi, je ne suis pas contre toi, dans un pour Yopété, mais naïbike aux Congolais. Je ne sais pas pourquoi je vois la mort chez toi. Prie, protège-toi, prie. Naïbé na moni pesa, ex-pesa Msokamia. Tanga munene me, libanda baolela. Libanda mboka baolela. Pourquoi? Pourquoi je vois ça? Amen. Je vois un grand pasteur. Talambinga, mbali kitoko. Aokufa. Wana gozaga. Qu'il te sa makasi, tu le bien ben là tu vois. Écris ça et garde ça. Komango pebombango. Bato bata tout autour, il y a c'est la terre à vie bobo de la ponaille. Amen. Dans mon livre, Bondela. Quand je vois, c'est trop dangereux. Amen. Pourquoi Kofi? Pourquoi Ninga Kofi? Qu'est-ce qu'il y a? Baba Saleni. Et je parle de mon frère Nanga. Naza Pami Batouatia Loboko. Amen. Namoni. Pourquoi je vois ça? Je ne sais pas pourquoi je vois ça. C'est l'écran prophétique. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je sais pas. Mais c'est trop dangereux quand je vois les choses. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu na yo uzali tambo bongwani te Yesu Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, wakote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tomo pe popa. Artamon, tu m'as rendu intouchable, Artamon, tu m'as rendu invincible, aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo ntongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo ntongo pe popa. Autrefois noi nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mes personnes sont dans ces métamorphosés, osimingo sambwe maladie na miso, olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo basekwa, alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo Jésus de Nazareth.